sociaux, hein. C'est juste yoga na batu non de boire kofinga coquette. Kaka batu na yo. Fallait à la contraire ne balo baki ba artiste banduma, ba artiste boye, ba artiste boye. Il fallait que yo ndoza la vie ya kosamba makambo. Que coquette sala ki coquette zonsa ki eza le contraire yo ndesko zosa la makambo ana. To sendeni. Yo no comme artiste star. Yo sa to sandeni. C'est yo no comme star, yo no comme artiste donc quand ça balinde artiste yango comme mona oleye artiste moni so bimona ya moni so ngote mais yo no bando monte bimona asa ale mo yibi mabo aya formula munaka tu peux pas y avoir côté côté la montu ozo détruire mariage nzamba pamboli mariage l'état tcha loboko mariage libote yebi boyo côté la mutabongo tosala yango na motema mabe so tosala yango mpena na kati ya motema ya biso ke eloko eza nango mabe me tosoutenir yango kaka topia yango kaka makasi me boyebi ke ya mabe to bosala yango ke no tozwa kaka bavi teye respecte mwasi wana ezebi kosopela makila respecte ye asi gena na bando rappele yo respecte oza frère on alinga mingi te un frère pour moi nalinga ko mingi mais tu me déçois. On ne peut pas être méchant jusqu'à ce point-là. On peut permettre de pas humilier maman Mouana yo. Ta femme, madame. Tu peux pas. On peut quitter. Éduquer, pardon. C'est éducation. Il dit ça hier. Wana. Attends, moi, je n'appelle c'est l'ambongo. Loko balobi ke kokati tabalaki yo bango mpe bazwa mbongo bapesa yo oya obala bango mais opesela kokati mbongo leta lia nzambe alia libote lia donc ça ordre moko na vie na yo beauté t'es un frère que j'aime beaucoup ça ordre moko na kati ya vie na yo ça c'est pas vie au moins mobala koyi komene vie oyo ememaka na liwa vie oyo ememaka na shit tu vas pas progresser de maison à maison progresser te okenda ndako mosu eza ya bénédiction te bebiseli yo vie na yo bebiseli yo makambo ça je te le jure. Salut mbote na bino nyonso oyo bolingaka chaîne na biso vraiment ya famille Libota News TV, on est ensemble la famille. Vraiment bino moko bouti kolanda bolandi vraiment wana Fatou Kayembe ndenge a intervenir pour na ndekona coquette. Ça tout le monde makambo qui sur les réseaux sociaux, tout le monde vraiment ba comédien attend que ba camarade to ba ndeko ya coquette ça ba sepeli na comportement ya beauté image te parce que azo sambwisa o ezali moko ya bango artiste coquette ça bandeko nanga histoire o eza facile et a facilité surtout ndeye moko beauté image est vraiment avoué la télévision quand on a été koloba na bino l'émission mususu beauté image a ko avoué parce que ils est le mot BDS c'est ça ba preuve bimaki en tout cas peut-être c'est ka fa aller sur les réseaux sociaux on a et c'est qui a les capables de soigner image ya coquette effectivement à lobby a pesi vraiment coquette ba valeur na sur les réseaux sociaux mais ba pote exotique na mitema alors Fatou Kayembe vraiment ayaki koloba bandeko nanga j'espère que bino moko bolandi ndenge Fatou ameki koloba par rapport ya likambo et ça la passe mais et le réseau s'appelle ça n'est pas coquette parce que Azan est bien
vraiment coquette, elle a une femme de valeur. A une femme de valeur. A moi si makasi. Et a pena moi si makasi parce que bamakambo se comme na biso bande konanga. Soza mutema to ko supporter te. Eza makambo ebele comme na ba couple misusu ba supporter te ba kraka. Misusu pe ba boyana na bango. Misusu pe ba continuer. Donc pour dire que moi si azaka na mutema na moi si nyonso azana mutema o supporter te. Yango mona ka batu misusu mona likambe kweleli ndeko moko songolo pakala. Ya grave ka ba genre ba infidélité à boye. Couple là baza toujours résistant. Et dans la batu misusu mibali misusu mona amoni moi c'est na peut-être limbisa ki mobile na malgré tout il est pas habillé à meka. Ya papa ko meka te parce que basi nyoso bazande moti. Basi nyoso bazande moti. Ce que moi soit antime ko supporter. C'est pas dit que tout le monde va supporter Buzoba, non. Batu nyoso te ba supporter Buzoba. Moi si nyoso ta supporter Buzoba mobile na ye. Et ça na ba miso ba supporter ka ko supporter ko c'est trop dire. Et cause pas qui passe à l'obé mais quand même a eu occasion ko limbisa mobile ba continuer chemin. Et après ba miso ba limbisa ka limbisi mais atika nona motema. Ou bien alinga prouver mobile quelque part. Asalango nelo muba kani avanti na mtima. Et après ba miso ba limbisa complètement a limbisa bosani ba continuer chemin. Donc yango na oloba mutu na mutu azan la comportement les moi si azan la comportement na. Alors bino ba mibalo bolandaka po muninga sala ki be moi si na sala ki benga pena zongisa. En tout cas gare à vous parce que boko sutuka. Au moins muninga ya ye moi si na ki mutema monene anzime ko limbisa bazonga la ki me ya yo e komele ngando. Tom so kancha ko kala muninga moko kana muninga te. Ya bango couple bango etikali tellement que yo landaki oyebaki motema ya moi si na ote. Otikali ka bon boboyani pe bokabwani. Et pour moi si moko ta supporter la fidélité à mobile. Moi c'est cause azo kali na musika oui mais on est beauté image be yé moko à lobby avoué après avoir preuve ko bima. Pe wapi sur les réseaux sociaux. Quand tu as mutu nini mutu maboki un artiste au hasard reconnu la famille, c'est pas facile. C'est pas facile. Alors, bah, comédien, en tout cas, bah, Siliki, il y a plein de comédiens où, bah, ça vraiment, il y a Silika Bande Kolanga, tout comme Melabino, n'engue, bah, c'est pelité, le acte, oh, et salami. Il y a un abatibili, bah, c'est pelité, bah, ça vraiment, mécontente, le acte, oh, coquette, pardon, beauté, image, à sali. C'est tout à fait normal, n'engue, vraiment, nazo pesa ba ndeko so ba comédien faute te parce que ba koki olinga te ba salir ndeko na bango ya théâtre ba salir ye bongo na façon ba salir coquette sasa ba koki ondima te ba salir coquette sasa makasi vraiment. Alors il salit bien te la famille vraiment tout le monde fait tout cas a sepeta bien la beauté image na linga kayo mais tu m'as déçu. Oui, à décevoir. Coquette dans un thème limbisa. Mais c'est pas tout le monde. C'est pas famille à coquette limbisa. Ba famille à coquette me souma bazaka ba estime pas na yo. Bazala ba valeur mo pas na mais likambo ba oyino na motema. Yango évitons. Les papas évitons. Évitons vie eza mulai. Mibali vie eza mulai. Au moins, moi, je suis le sala mabe. Moi, je suis le cas onyo ko la motema na ye. Moi, je suis le cas me jusqu'au bout. Mais azalaka na yo, ça pas ça perdre été. On a pas ça zaka na yo, mais o sale ba mabe. O ko se rendre compte après na mabe o sala moi si wana. Parce que ko supporter. Et ils en attendent moko be o ko supporter ba mabe aboité. A ko kate. Ako supporter en te ou bien les lois ko supporter mais tant beaucoup ma mikolo moi ça soit ne dégoût moko be kati na ye na dégoût azana beaucoup ma mikolo ozana posa mo ozana moi sinon mais moi ça beto ba kara zo kipote parce que ma belle qui alors les papas évitons
totika vraiment kosala bamama mabe eyesa kitoko te eza vraiment kitoko te mpona biso mpona bacouple na biso mpona bafoyer na biso c'est pas vraiment bien. C'est ce que je pourrais dire. Eza mitema malamu. Voilà la famille. Donc Coquette azo mérité te azo mérité oyo te beauté image asali azo mérité te. Ce n'est que normal bakomadi fo basilika attends ke baninga na ye fo basepela te mais quand nde na oloba air nyonso Coquette koboma libala na yo te mpona makambo koboma te yaya nzambe ye mo ayebi ndenge asala makambo na ye nzambe ayebi ndenge akokonsole yo nzambe ayebi ndenge akosisa likambo oyo ozwa pe na motema na yo ozwa pe soki beauté image lelo akoloba te ifo atika vi wana eza malamu me nasepeli mingi na concert ya Fatou alobi vi oyo ememaka nango bonheur te ayesi beauté image ememelo bonheur te au contraire ememelo ka réussite ememelo mabe beauté image okozala stable te réussite ekozala te ozomona bokanisaka vi yango ezalaka kitoko mais okonta omona ozo réussite te nyonso ayoko mabe mais omona mpo kangami ka na vi yango ezalaka nini yango les hommes ezalaka mpenza nini mona mitunaki ezalaka nini c'est pas normal c'est pas normal bopesa basi na nino ndoko bavaler tala niveau Coquette asambwe bato bamesana bamature bazwi ekomi nde ya bango ekomi ya bango bakomi na ya lokuta ya kokotisa na kati mpo kaka bablessir ye moto aza bablessir ye lisusu tala niveau congolais alingaka koafonce moto na liwa mpasi moto azoyoka me bazobakisa lisusu ya lokuta bakotisi lisusu na kati ke Coquette abimisa mbongo apesaka ya bala ye congolais qui vous a créé kande Coquette azala ni bongo yaya batala mpe bato bapesa mbongo babala eti beauté image amwana na bamoyen na ye aza na bambongo na ye et puis aza na poto avandi chômeur te pour que po abala mwasi nifo ye mwasi nde apesi mbongo mo mpe to réfléchisaka ti eza pasi ça fait très mal histoire oyo ya Coquette esa vraiment pasi nde omoni bandeko ya théâtre baye mpenza koloba bazoloba basepeli na acte wana te ce n'est que normal fo balakisa ke basepeli na acte wana te malgré baboma libala na bango te me basepeli na acte wana te mpo ndeko na bango azofingama baa na raison na bango baa na raison en tout cas Coquette aza très sage bravo Coquette bravo nde boye bayeba mwasi ya makasi bayeba mwasi ya makasi na makambo ya boye mwasi azoresiste na makambo ya boye nde ocomprendre ki oyo mpenza mwasi ya solo nayebi tumba boye bikolo nango baobundiso oza femme légitime bakita bamata oza légitime donc kosala yango problème te makoko zala bien bondela nzambe surtout na osenga na yo bondela nzambe aosunga yo aolekisa na bapreuve oyo koleka omonake nyonso ekozala malamu nyonso eza malamu vie eza na bakomba ebele soki oleki na etape oyo yo mopenda okomprendre ke oui esengeli eka naleka na bitumba oyo mpona zwa réussite na nga to mosu elonga na nga komitungisama te Coquette sasa vraiment nous t'aimons beaucoup tolingako mingi makoko de nous tolingako tellement makasi toyebi ke nzambe ozala no nzambe obatela
bitumba oyo koleka mopepe oyo koleka kimi ekota lokwa mobali na lingi na yo ana posa na yo bovanda boconstruire chemin na bino nyonso kozala malamu. Voilà bandeko na ngai yango kaka toyaki koloba toyaki kolakisa bino mécontentement ya Fatou et puis nasepelaki na conseil na ye par rapport oyo apesaki beauté image na badire na ye alobaki na suka yango nayaki mpona talisa bino koma baza mécontente bacomédienne par rapport ya situation oyo eleki ya beauté image. En tout cas, to partager, to liker, to s'abonner. Ceux qui n'ont s'abonné, vous s'abonnez, to côté na ba film na bisi ya Belle-Vie Kandi la patrona kuna ndeto jali. Voilà la tiki on se retrouve à la prochaine.